Bonjour, 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 bonjour. C'est Mère Fashion de Nantes. Naosala vidéo pour na biso ba Congolais. Ah biso ba Congolais tout ça compliqué hein. Bolimbisa ngai nasenga bino tout le temps bolimbisi. Nazoloba boy. Siko bokomi koloba o botie ba photo nyonso na ba profil na bino ya Arafat. Bino bolinga koloba na Karine. Oh Karine izala reconnaissante. Mais Karine lelo aza reconnaissante na Didi Arafat. Bokomi siko koloba lisusu ah omoni bino ba Congolais ndenge boza bozwi ba profil na bino botie na bozwi ba photo ya Didi Arafat botie na ba profil na bino vraiment eza mutu na bino te. Oh Congolais ayebi ko critiquer hein. Congolais pona ko critiquer aleki même Bible na page. Bobo sanate bandeko na biso bobo sanate. Na o rappele bino eloko moko. Tango icône na biso Papa Wemba ekumani akufaki. Banani balelaki ye. Ezaki ba Ivoirien, ba Camerounais, ba Gabonais, ba Japonais, ba bikolo tout balelaki Papa Wemba. Bikolo tout balelaki Papa Wemba. Mais siko ekomi Didi Arafat akufi azalaki icône ya Côte d'Ivoire tolobaka Côte d'Ivoire te mokili mobimba azalaki icône ya mokili mobimba na coupé décalé. Mais siko bokomi koloba lisu bokomi siko critiquer lisu ah bino ba Congolais aza mutu na bino te bozwi ba profil Didi Arafat botie partout. Mais bino boyebaka eloko pe bolingi te na vie hein. Boyebaka pe eloko makambo bolobaka te hein. Franchement eza pasi biso ba Congolais poto ndima mutu soka sali likambo mutu nyonso ezala soso ezala mbwa bokritikaka. Mais finalement bokritike nani lisusu? Boko critiquer nani lisusu vraiment? Yango bino bolingaka ba critique to bolingaka pe mutu so asali eloko na ifo bokumisa ye jamais. Bino mo batu bobengaka polémique ya ebele na mboka na biso parce que bolingi kaka critique. Jamais mutu bokumisi ye soka asali eloko. Jamais mutu soka asali eloko bondimi ye kaka critique. Siko depuis ka Karine abimisi nzembo oyo ba analyse ekomi bebo. Ba analyse ekomi bebo. Mais siko bino bolingi tokumisa nani? Didi Arafat azalaki international ya coupé décalé Afrique mobimba na Europe motakukaki azate. Bravo Karine Mokonzi yo zali kala baronne. Donc nga nazolobela bino kaka ndenge na lobaka malgré ba misu baza ya kosepela te, malgré misu bazo finga, malgré misu bazo tonga, malgré misu bazo critiquer, malgré misu bayini. Mais soki likambo eza tolobaka tobongisa pe soki mabe eza kote wana tolobi soki pe malamu eza kote wana tolobi. Mais bino bolingi na mabe na malamu il faut bo étouffer yango. Il faut bo finango lokola ba finite. Eza malamu te ba ndeko nanga ba Congolais. D'accord, je m'excuse, il y a ma fille qui m'appelle. Donc du coup
nga lelo nasali bino mwa video oyo ka pona ko rappeler bino finalement biso tolingaka nini. Bamboka msusu tango papa Wemba akufa balelaki papa Wemba. Mais sikoyo mboka msusu bakufeli ikone na bango biso tolela ye te parce que eza mutu na biso te. Nga namona biso bakongole toza baraciste makasi. Parce que boyebi ka bobengaka mindele baraciste. Biso ba numéro 1 ya raciste eza congolais. Congolais aza raciste akosakana te. Aza raciste pe alingaka pe mutu mboka na ye te. Mais bino bolingaka banani. Bolingaka banani. Au final bolingaka banani. Nayebaka te nalinga na comprendre likambo yango. Au final biso ba congolais tolingaka banani. Quand même Didi Arafat asali honneur na mboka mobimba na pays mobimba Europe mobimba abinisi bana mike. Même ozala na zemi soki Didi Arafat atiende mona ifo bina. Mais siko tozolela ye tozo remercier ye na ndenge abanda obinisa biso aolongola biso ba stress. Siko ekomi lisusu bokomo critiquer. Botie ba profil na bino na Didi Arafat bamisu ayebi bango te, ayebaki pe bango te. Bongo bango tango balelaki papa Wemba. Mutu wana batu nyonso balelaki papa Wemba bayebaki papa Wemba. Même biso ba congolais propre. Bosi bokenda opesa papa Wemba mbote ya live boy. Biso ba congolais totika ko. Totika. Nga nalobi na bino kaka. Na fingi. Nga nazo senga bino ke lomo. Nazo finga mutu te. Nazo finga te. Na ye ko finga te. Na ye ka kubita kama solo. Ya kuanalize. Ya kuloba likambo na moni. Na YouTube. Na lobi yango. Mais na ye bit nanga ezate po na finga. Non. Mais bino comme bomesana ko finga. Bobandi deja ko finga. Mais bino kana nzambe na bino. Mais boye baka ba misusu tozoyeba bango. Tozoyeba bino bao bazo finga. Mais mukolo nga na kukuta na muto ba misu na yebi bango na yebi bango. Bozo leka na ndenge alokuta. Mais nazo yeba bino. Mais bo sala attention. Tozaka biso na biso bo sala attention. Ba misu ba ofinga yo célibataire bino ba célibataire. Mais nazala célibataire, nazala marié ou pas marié. Problème kana bino na nzambe na bino. Bo mesana na bino ko finga. Bino nde bo fingaka. Après bokosela ka Karine makambo. Bino nde batu bolo baka mabe. Après bokosela ka Karine makambo. Yango wana bolingi tolo baka makambo a vérité te. Yango wana bozoleka na kofinga. Bon, en tout cas, na pesi bino bonne journée encore, bon lundi, bazo sala, bon travail, pe bazo sala te. Nzamba pambola bino bozwa misala. Pe baza na Afrique bozwa pe misala, pe baza na Europe bozwa misala. Toyaki pe na poto pona kosala, pona koluka. Pe baza na kini pe bovandi kuna pe boluka, vie ezaka na poto te. Poto eze loko te. Eza bien, c'est vrai, pona ba soin, pona makambo susu, pona ba loi, soko sali likambo. Bazo corriger yo. Mais mboka na biso ka plita ekubonga. Tozalaka na elikia. Tozalaka na espoir. Allez, bisous na bino, à bientôt.